awa na pondu ngwangulo yo eza ko formation na lopesa na ba mama na ba bato nyonso bata ba célibataire ta ba jeune fille ou balingaka ya ba Congo to kompe ko zano Congo to zano ikolo mususu mbana za Congo alinga pondu abo donc bato be ba sala on penza ba interview to ba sala on bi lubutu menga c'est pena sala on pona la tsape ba mama ebele pe mususu ba yebi ko sala ngote donc pondu ngwangulo neza boye ba benga pondu eza mafuta te donc eza spécialité mo ya ba Congo penza ebele ya ba mama mususu ba yebi penza o sala ngote yango ba na sali boye pona ba tuso azo pe maele eza ndenge nini pondu sombi pondu na yo olongoli odongoli yango nde ba bengaka na terme congolais quinoise olongoli odongoli yango osokoli yango nde basokola pondu nyonso osokoli yango après okalingo tiongo na moto okalingi na okalingi tongo sisa okalinga otie na liboka otia be pisi nyonso mbala moko otie ai pilipili mbuma litungulu ndembi na mungwa. Malgré les épreuves dans ma vie, bonjour, bonsoir, chers abonnés de Exaucé Papa Mounoro Télévision. Merci Mingi na confiance au Pessara chaîne Nabino Exaucé Papa Mounoro Télévision. Merci Mingi parce que vous continuez à s'abonner belé. Merci pour vous autres qui continuez toujours à commenter Nabino que ça bien. Merci à toi mon DT directeur technique DVD Mabika. Merci à mon cordon Pepito Dinga. Merci à toi Neema Eoba Monsastar Azastar. Neema Eoba Monsastar Azastar. Voilà, merci à tout le monde, à toutes les fans vraiment. Les lots c'est lots more surprise, c'est-à-dire que non, to mika qui ça moi na artiste, to mika vraiment sur to écouter ici en pleine préparation et biloko. C'est-à-dire que non, to les lots vraiment un plein mot spécial, hein, il est mon opena. Oh, et que ça c'est que ça, et que c'est pas la mara. Et que ça la mara, ça rappelle donc ça la rappelle donc ça la mara moi on a parlé kaka. À part on a amené à part m'a amené à théâtre, il y a art mais on a ouvert la mara en plus biloko la mara cuisté. On a ce qu'on les a repas traditionnels ya ninga bon on a ba Congo. Vous sentez que non tout le monde on va découvrir on a la bino to ebité mais to ebi les londe à Olambe la biso et pas on a. Exaucé bonjour. Olomi. La personne en mode de c'est bien bien. Ah boni. Attends, on a besoin de docteur. Elle comme on a tout sur vous bien habité qui nous on a docteur. Yo ta mona ba guérison malade bato. Bon, problème été. Bon, vous allez bien té etalingate. Toi awa, tu kuta auto monyo, oza vani bisco pon. Donc tu es dans ngonga bien. Oui, on a bien parce que nous avons bâti. Parce que Lelo, surprise, nous avons abonné à eux, fan na yo, il n'y a pas de ça Lelo. Non, surprise, nous avons bon penza, tout le monde a beloubé belé. Bison so sala beloubu, tout le monde a fumbwa, tout le monde a madesu, tout le monde a pondu madesu. Et là, on a sala Lelo penza, na nous, batu balamba yangote. Babengango, plat ya ba Congo, pondu ngwangula. Bolia penza pondo ngwangu sko ya mwamba litala ndenge eza na mangala na kati donc ya somo moko bomona ndino lamba na ko expliquer nde basala ngo ba msupe bazwa mayele ba ko mosala ngo na ba papa ata mukongo to ko liongo ezala nango bien donc ezala nango na tribute likolo ya biloko ba ko marquer tribika ba Congo te mutu so kune ko liango c'est ça en fait ba liboso olamba pour repas wana to plat wana to comment ça de lamba déjà la plan mususu. Non, la lamba, mais oh non, la lamba, les gens auront surprise, pas abonné, pas fanatique, n'a pas venu sur la ligne, c'est ça. Il y a surtout mina quoi, bon mon a kakati, beaucoup fa, c'est aussi tout n'a pas question koufi. Ok, cimetière. Est-ce que on a une question pourquoi tu es là mangala tonde? Non, bon on a si je te mangala on a quand on a. On a quoi on a foufou? Tout le monde a kaka fanatique et abonné je sais papa mon télévision bon mon donc tout bana musala siko. Voilà, merci beaucoup nega choloba vraiment a la maye moro a la mi pena silisi au jabandi déjà almet yango nalo problème ne nalo problème la kamuni.
parce qu'on a fait ça makala pour natia pour nous pour déjà na tout aki hein na tout aki na pour nous na tout aki na rota na be pisité so na be pis na kati la quoi na milambi lo quoi bon man de ba lambelenga mais na tout ti pour nous na tina nzung so na pelisi moto na tchon likolo na bandi soko ko expliquer bino ndeto bano sala nzone kunga za pono ko pona ngula ngona kanza ya eza pondo ya okausi on nous parce que ya ba pondo musu là on la laissé on nous né de l'autre côté de Brazzaville ba la répand ba ben on to bambori pondo et pola peut 3 jours pe ba l'ambiance ta kanza ya excité maman bongo mbeto ba pondo ba teka ngwa je suis continuer bon antika kiso tiki mko zanga pe na loba tongo o kata o kena mnoko nanga. Donc, pourquoi Caroline a eu mon lamba? Mon lamba, bon tongo, na kina sabe lubu ba chaîne mususu, ba lambela ngai. Ba ta esprit nanga. Tenga mon lamba. En plus fait plan o ba lamba ngo pindate. Okufa te. So ku faut au tena morgue. Ata la cimetière mingana na yetika hizi. Bo mtu akufa sile ba tena ndako. Uzama bon tu. Morgue ya ndako. Ndako ya olaila te. Non mo le regrouper, o ko pas pesa moto ngotin. So on appelle sini lu felo. Ya nini ngwangula ngwangula mangwangula ngolo bani yo wengena tuna pondo zanga mai ba monde entier mama biso abi pondo ngwangula laxi pondo zanga mai c'est ça pondo zanga mai pondo autant mai te ezanga soupe te ezanga za soupe te. OK. Yo na la so wala mapona ngongula po yo ma mbali mama bisoti nazala tout ça 4 filles baza 4 filles na maman mbali donc te balamba nazala wana donc batikili na pe misala na ça. OK. Bon voilà tout le monde bon voilà bano ndo ba voilà comme monotone tu ko changer le loba te et que c'est tout le monde to tika yo opelisa moto te kotika utko pesa monte c'est trop du parfum dans la peli si to tika so ngala donc makalo to bombi to bat to bombi te obombi pola mongo yo mola mona bisota bona na mabilo po nga maboko ikatana ta lo ba bien na bombi. Ouais, très cher internet awa to moni nzungu ya pondu ya ngolo yana tout est pour gagner toujours temps yana tout petit pondu awa na pondu ya ngwangulo yo eza ka formation na lo pesa na ba mama na ba bato nyonso bata ba célibataire ta ba jeune fille ou balingaka ya ba Congo to kompe ko zano Congo to zano ikolo mususu mbana za Congo alinga pondu abo donc bato be ba sala on penza ba interview to ba sala on bi lubu to menga c'est pena sala on pona la tsape ba mama ebele pe mususu ba epe ko sala ngote donc pondu ngwangu na neza boye ba benga pondu eza mafuta te donc eza spécialité mo ya ba Congo penza ebele ya ba mama mususu ba epe penza ko sala ngote on ba na sali boye pona ba tuso zo pe maile eza ndenge nini pondu sombi pondu na yo olongoli odongoli yango nde ba benga na terme congolais quinoise odongoli yango osokoli yango nde basokola pondu nyonso osokoli yango après okalingo tiongo na moto okalingi na okalingi tongo sisa okalinga otie na liboka otia be pisi nyonso mbala moko otie ai pilipili mbuma litungulu ndembi na mungwa otie ai pilipili mbuma ndembi litungulu na ai biloko wana nyonso otiango na même temps ozotuta pondu
nayebi te so bozo comprendre nga osomi pondu na yo ozwi odongoli yango ntango odongoli yango sokoli yango okalingi yango ntango osisa okalingi yango otia yango na kati ya liboka mpo banda kotuta otie ai pipila mbuma mungwa mbala moko elo ekamwisa bato mungwa ndembi na litungulu babiloko wana nyonso otia yango meme ntango ozotuta pondu ntango otuta ozwi ntango olongola yango osisi kotuta olongoli yango otie na kati ya nzungu ozwi mama ya moke oyo osokola liboka osali nini otie eza ebele te ya moke otie na kati ya pondu otie na kati ya pondu monike pondu eza ya mai te ya pondu eza ya mai mpenza te eza ya mai te donc pondu eza ya mai te eza ya mai te natiaka mai moke wana na explike mino mai kana sokola liboka yango nasopaki awa nakozwa pondu na nga nakofinika yango lifiniku na nzungu na maiti yango na moto nakomaiti yango na moto bongo natiki yango etoki ntango ekotela nazwi mafuta na nga nasombaki na wenze nasali nini nasopi ntango nasopa nabalisi moke natiki yango na moto quelques minutes après ebeli eza marepa mo eumela te mais ezaka mpasi mpona osala yango mpenza temanga aza mokongo tata mokongo mama mokongo baza bana quartier mo basepelaka kaka nde baloba kaka soso mayele aliaka kaka na quartier na ye donc bongo yango balingana kaka bana quartier te frère bana quartier donc mundibu bandibu mibale basangani eza bongo yango toyebi mwa baspécialité ya bakongo bajour mpe ozoya baspécialité ya bakongo makasi wana tomondo osala bino mpe tondo osala bino soki kaka ate tobandeli awa me soki kaka ate booblie te na kokomante na kolike koeme kolike kokomante kotala kopartage mpo ntina baninga mosusu batala po eza ma repa moko elamama mpenza te oyo eza pilipili mosusu babota ntango tokosisa totie na basani tolie na makayabu mosusu yango oyo balia yango boye na makayabu yango oyo na bakwango oyo ya bakongo mpenza bakwango oyo ya bakongo ya kisasa to ya bakongo mpenza eyaka likolo ya mituka yango comprendre c'est ça donc nazwi nzungu na nga nde napesaki moto to mbimi siko libanda na cameraman na ngai ya mayele toketia nzungu na moto nazwi nzungu na ngai ya pondu eyotia na moto tina moto na nga napelisaki yango tomoni engali natie nzungu na nga sikoyo natiki yango esala nini nde na explike bino etela soki eteli après on a tia mafuta ya mbila c'est ça donc totiki nano nzungu na biso etoka. Oui, vraiment, bilan bon tout le monde, on va dire que non pendant Wangula, expliquer bilan né, pour moi on expliquer on t'a passé dans mon compte, il faudrait aller mon expliquer en gros, à la kisi italiote, à la kisi nengeni, balamba kango mais et tu sais pourquoi kaka faut quoi pourquoi kaka en plus ozo le clair que non y a ba Congo. Oui, kwanga ba Congo penza yango ezalaka kitoko, kwanga ba Congo yango ezalaka kitoko, ba kwanga balamba to iba ne balambela yango te mama ya ba Congo bazaka pop. Ngamo mama biso za mwana mboka, aza mwana mboka aza mwana mboka mais c'est biso ya biloko trop, o comprendre ba biloko trop yango ba kwanga biso ndako biso biso tulia ba ndako ba kwanga kisasa te. Tulia yango te tulia ba kwanga ba Congo mo atika no makaya, tulia ba kwanga ba Congo ezalaka bien. Toko fonga yango. Mon na kilambele keseni. Ok, ça va tomoni sikoyo tomoni mafuta mbila. Est-ce que koki pe gola mongo na huile to ka reza obligatoirement za mafuta mbila? Non, faut la mongo na mafuta mbila. Ouais. Donc faut la mongo na mafuta mbila pour mafuta mbila nde yango ekotelisa ngo. Plutôt etelisa ngo mais esala ngo eza bien. Pour so tionga bongo ils ont bien tes en sens tes ça au lieu au corolion donc faut ça comme foutre mbila pour ça longo qui toque c'est ça. Ok mais moni bon tout on appelle les kayabu parce que oh bon bah question tout nous font la pêche longo action tenga pe on a sauté action pe sans réaction. Les kayabu oh les kayabu ni kayabu a pembe combo poisson de la mer comment on ni maman comment on ni la couronne. Donc yo yebi na ngote te na yebi te ting nga sumili kayabu pembe siko no yeba neni so basomi on beza kumulon donc yango ba lianga le kayabu pe pembe nga panda na kati ya mai te no yeba neni makoba komo kayabu je sais que ça nga za ba liaka on le kayabu pembe quand il faut que ça le kayabu to atape na poisson parce que mutu musa ko ya no asali yango
asali yango peut-être dendo na quiz te ça penza bien te o ça penza traditionnel nde ba bien na cameraman ça penza faut on a likaba ki sala ki ndek to likaba mafuta to likaba mo ya pemba bo ozoli on a kuanga penza ntesa na pilipili ko bueta le bielo oui pilipili ko bueta yango ozoli yango penzo sentir que oui o kati pilipili o kati kayabu ozi pondo toki na kwa ngolie penzo senti ke ndenga ba kongo penza na olia donc atope na fourchette de golia na moi po olio na fourchette de spaghetti et bilogoti bon olio na fourchette poil donc c'est obligatoire faut olio na maboko net ngani na bona biki na lire na fourchette ko na olio ndeni oui surtout ba olio na peso fourchette na mbeli o kataka kwa ngolia na bon etenga tenga na expliquer ndo tuninga ba question voilà exaucé merci pour na réponse les autres ça là alors tu me comment ko bouger côté du théâtre le tout monde awa ozolamba est-ce que ozo continuer toujours que ne ba rep tout non moniteur non le vraiment bomito mingi na mambo ya cuisine bon non moi ça me ça na ngai eza groupe na ngai lisbo fondation na kina répétition le tout ça le to répéter le puis ça programme tournage abatute pour nga fosha abatute so dem to considérer à bengio exaucer tout ça na te mission à pamba yo ebi malgré tout finana mais sous que tout ça ni tout ça là donc tu me ta bengio à ça les a qui étaient qui yo zota la qui yonde ozoyo kana mkolana te ata la ki o samsano kitoko donc a considérer peu les sous pour zapper mutu mususu azaba top na ikuna ino beng sinon ça na epi mission te non ça na yete o boy no mais o ton considérer des mutu donc faut ya car donc qui doit venir faucher penza batu te tu ezana mzangi na programme batu mo na pele to tout ça te donc d'être programme un ingénieur na yo tout ça la lelo ni exaucer papa na télévision chaîne un biso voilà merci beaucoup est-ce que artiste monsieur Spina est-ce que déjà les babinga pour passer au petit exaucer félicitations mon solo sale belé et belé ba Fred ben Pierrot Fredo yayo ben Pierrot ben Louis il donne à maman Kalunga maman Sila Bisalou ya Mimi décor Ilonga lève du maître l'honneur du groupe Simba basé belé penza ben belé et pas Esobé tu combien de temps sur les Esobé pas de quoi ça président a aimé au jouer tes micolo là tu n'as pas un rôle té on a joué on a pas ce rôle on vient tu n'avais un doc tu le dois tourner le n'a rôle té on a quel tournage té donc yo qui n'a malgré aux un rôle té mais la répétition ça n'a que répétition té la ça qui comment minene il faut comment minene parce que ils ont loi nature est-ce que des hommes t'es sûr que non exaucer comme tel ma fort des ba yussi té na yussi té ba nyawa ngala yeba té o ngala za o yo lati yo mo mieux yo mo so bandi ko milo la déjà za bien té Fred o lati kitoko bon excuser nga sur internet aza grand frère na bena benga ega na kombo te bana poto benga na mobatu ya té Fred o lati kitoko té yo mo mona kitoko mais le mana cp na accoutrement na lati kitoko penza donc c'est bon donc te mais zapi musala ngai so na mandi ya ko mi bete na tolo ke ngana c'est souci nga inde makambo oza munela te mo beta tolo obuka lipe chez bugani ba tanga simat bo mona muta bugani ba tima bele o tanga simat nga exaucer ade malembe teza lipeka no te na bugani lipeka no naza nga déjà to ndeko mi bete na tolo bon monte ke ba to le bilo soute. OK, merci beaucoup exaucer les autres la repas tout ça en attente c'est la repas là to lia ponu ya ngwangula oui ngwangula voilà chers internautes restez toujours connectés Kalaming était tolia malgré boal banda mais biso tolia bana membre ce qu'on est au balusa Jésus on est au balusa sangana donc on va coller matana c pour na pemsango bon moni non na pemsa bon on a tiens ma foot moni
balusa après kobasa na tiki yango esila mai ekauka pe nde eza boye tokoti na kati topema tozela après toyatia mafuta Bon voilà, repas na biso yango yo. Tozo continuer car tozo continuer au koba. Bon, si quoi comme na niveau ni. Yo moni niveau ni toza likolo escalier. Otika. Oh ngobe bisa chana ndeko note. Mama pesa moi ça na tali fini na ngina tsa ko mafuta mbila ya bana mambo. Pesa moi ça na tali fini ko pour ngotsa masete. Donc yango neza bo maité. Maïté, yo ki balbi mutoki, babi maïté. Kitoko, donc après ce côté mafuta, peut bien après combien de minutes? Pour ça va 10 à 15 minutes. Vous assure on est le rodolo. So il kokite to kitara ba air. Autant faire ça. Bah tiens nyos ouais. Donc c'est long pondu, c'est long pondu. Et gardez car couleur là on va vous changer de couleur. Et changer ma couleur. Tu vois mon anteza kuba. Ya lokwa mutatesko apako mafuta tena na bisa kikusa. Kikusa. Voilà. Merci beaucoup, c'est l'ambiance qui se passe. Oui. Pondu ya Ngwangula. Pour mafuta eza na mubeso, fona tika ngona na moto. Ok, mingi na biba 10 à 15 minutes. Comment est-ce qu'on est comme il est quel est? Les acquis qui poussent à wana. Normalement, un changement. Papa, on n'a pas eu beau lamba, c'est spécialité. Papa m'a dit que lamba, c'est spécialité. Nani? Papa mon encore. Papa m'a dit, papa m'a dit. Normalement, changement. Je vais changer ma forme. Comment on va les quel est? Manger la commission. Pour finir, tu as tout petit temps. Ouais. Les biblios, le but, on fait ça temps en temps. Donc, le but, 10 minutes. Ok, merci beaucoup. Cher internaute, tu peux essayer 10 minutes. Aujourd'hui, on ajoute le lien pour nous. Merci beaucoup. Voilà, cher internaute, vraiment. Bilo, on a pu se bélir, tu peux ça 10 minutes de coquille. Et tu sais au fond là? Au fond là. Année combien? Ebeli, bilo na biso ebeli. Kuna ngangula yango. Ngangula ebeli. Tandeza. Sikoli ona kuanga. Tasko munde zika bo, siko bizika o. Ebino merveille mabika. Yani ngabo. So mona. Qui t'entend d'amis, qui t'entend d'amis. Voilà, cher internet, vraiment que non. Ils font la gel. Est-ce que tu as oublié? Non, ah, chance. Cher internaute, je veux dire que non, biso to gelia pour nous et Mwangela. Merci beaucoup na ma fan nyo sur Exaucé Papa Mounoroté TV. Bon, to comme le niveau makabu na tena mai. Yango sikoyo, namoni. Puis le moment sikoyo comme le niveau ya kikotumba. Sikoyo pilipili osokela pete ya isa to longa bon. Et sopelo masubati. Tu peux éviter que pipi fois sur fois longo ba nina na likolo wana. Na pesa yo, na pesa. Te ko pesa attention na kitumba. OK, merci beaucoup cher internaute. Et comme tout tout Mambakayabu, on y va, c'est parti. Le mot va dans la place à la mingue. Kini moya.
Oh, bah, bien en français, l'été. L'été. Moi, il est français. L'été. Igota. Ndawa vidéo. Tumba. Tumba ndevi. Frère, dina ta pilipili ya passion. Na tumba. Ngo tumba pe. Na tumba pilipili. Igota. Papa munyoka tumba. Pilipili faut olonga ba biloko ba nsu ba yeba te. Ni. Ngaza agronomiste. Nani, ozalini? Agronomiste. Nani? Agronomiste. Oh! Ozalini? On a de la fille dans le Obanga moto te. Babi molambi ba maman abanga moto te ba molambi. Tamo igota. Biso ba maman to lamba pona ba frère di bana balia. C'est faux. Ça n'a pas plus pardon. Nani, Ikayab. Nous sommes se sentir piqué point. C'est que ça me tombe sous. Oyo simbalika na pesa likayabu. Osimbalika na pesa likayabu. Bien te. Mutu ezate. Kusimisa moto bonde mutu mona za mutu masumu fona na mériter le fait. C'est pas ça. On a mérité le fait ko. Mutu mona za mutu masumu ko fona mériter le fait. Chasser zate na kala maboko. Pour ça, chasse. Egusi. Siko ngana ebelo moko. Ngana eba. Siko neno eba kino likaye bebeli. Eba ngono neno. Ndio mmoja. Nina. Tetika. Yimo mona. Ndeti mo. Ebeli. Ndeti bo ebeli ya. Bandiku de yago zika. Et le boy. Ma prof va aider là. Ali a monté mais lolo mega. Bale la likaya ba kongo boye bita mbondi bale la ngo likaya bo na pipil o babinga pipil ya ko bueta un bon kwanga ntieso zo fina boye penza. Ah là 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 là. Qu'est-ce que c'est toi qui n'as pas lié? Voilà. Ok. Et je sais, tu as la caméra. Prochaine repas et aux alas. Nini. Il s'est battu téléspectateur. Et ils appellent la surprise. La surprise. Hein? Voilà, merci beaucoup. Puis le continue à biso Rolia. Rolia Kokio. Voilà, azoka tadi akwa ngabino mozomona. To komi pendant donc to komi pendant na suka.
Pour nous, on a vu c'est Belly. Ah, quoi, il y a pas Congo là. Yoga Yani, yaba teke. Et que je te dirais, un mot, c'est là, mon touko. Ce qu'on est avec la prochaine tabac. Et que c'est. C'est là, mon tout, pardon. Voilà, Toko me dit vraiment pendant la souka bino mozomo na ah tozana makayabu ya rotumba. Na makayabu rotumba na pilipili. Ya kobueta. Na lobi pilipili te. Ya kobueta. Na lobi bon la sisa ki okati ngolo baponi. Na melite. Oh. Tozana pilipili ya kobueta, tozana makayabu. De l'autre côté tout le monde a déjà pondu en wana. Pondu ngangou les awana. Donc bientôt la bino mora bomona rara. Ma ramené ça s'est passé donc maléwa pena donc traditionnel bilo mboka donc bilo ko pena mboka et ça là moi pena bien quoi on va comment ngo comment ta forme et ça là boya OK Yoga sur la bas Congo. Ah yoga nagi sur la bas Congo. Nagi sur la bas Congo vraiment. Di blamba tomber dans sur la photo. Ah. Vraiment rester toujours connecté bino mo mo na kino. Ah. Kwanga yango. Alors on va voir qui va te battre Congo peut-être moi ça comment bien. Batika moi verre. Ya pété. Non. Bâti ciment la tête. Là béton, là bétonné. Kitoko. Bundi mina katikati yo sala. Amoni ko on a pété pena makasi. Eh! Comment on a pété makasi? Quand il y a bétonné, cimenté. Oh, quand tu as grondé, il faut aller en rare. On est bien. Il y a bien. Il y a bien, putain. Il y a bien. Parce que pondo angwangula. Pondo angwangula. Eu filme muito bem. Voilà. Pour nous, là, enfin, et comme dans salle. Donc, nous serons ma beaucoup prier et puis oh, bon, il y a des femmes comme font la montre, comme font la sapate. Eh, c'est pas sinon ce que tu as pondu. Alors, mec. Il y a une à l'aise.
Ma pompe, dès qu'ils sont joués, moi. Pompe, il peut les ça ni vous avez bijouterie qui tire la bague qui boit de dans l'homme le tissé l'homme on peut mener oh nous avons depuis sur la spécifique sur le papa une circonstance surtout comme ça comme le module moi aussi sur le papa comme le module moi je vais compliquer comme ça mon module moi nzambi c'est non je dis que c'est moi qui nous revenir traiter nous sujet qui nous traiter beaucoup de comme on est spécial à tous les perceptions pas mais comme la santé nous sommes comme on est spécial et nous sommes je porte plus sur le comme nzambi je viens à moi on a l'ambili frère papa nzambi parle le papa qui dit maman nous sommes maïlé avant de voir aujourd'hui pas plus ça banane et là nous sommes toujours ça la comment nous sommes les invités nzambi pas mettre comme nous sommes Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Malgré les épreuves dans ma vie, Gaïna Yebina Kolonga. Malgré les situations difficiles, Gaïna Yebina Kolonga. Oh Matane Kulu. Natina Olonga Inalise kwa Yesu Gayoyo na bangani Il est là-bas comme Banzi au sala plus l'autopsie malgré les épreuves dans ma vie Gaïna Yebina Kolonga malgré les situations difficiles, Naina Ebina Kolonga, O Matane Kulutu, Natina Olonga, O Kisina Lise kwa Yesu, Gayoyo na banganini, Yaya nanga yeye, Yaya nanga Yesu. Nae kuke ya motema na ngai Yaya na ndimi yo ofanda Isela ngai pole na yo Ngai nalingi namona nkembo Nae kuke ya motema na ngai Yaya na ndimi yo ofanda Ngengisela ngai pole na yo Kaina lingi na mona kembo na yo. Voilà, merci chers internautes d'Exaucé Papa Mon Télévision. Évidemment, tout le monde qui n'a rien à commenter, bon, mon qui n'est bandeli, pe to komi na suka, tinton de zolia, hein, évidemment, bon, moni, pondu ya nini? Pondwa Ngwangula. Pondwa Ngwangula, moni ni vraiment to liango. Ça y est, c'est bon vraiment. Pour la batouakani explication juste. Faut avoir quelque chose de palpable. Pour la batouakani explication té. Na sala ndenge nini. Ozui pondu na yo, sombi pondu. Mutina sola nanga za na Congo, ezala partout en Afrique na mokili mobimba. Donc ozui pondu na sombi pondu. Odongoli yango. Odongoli yango nde badongola pondu olongoli yango o passer yango no tongo na mai o sokoli yango o kalingi yango. Après si mo kalingi yango bongo o tiango na liboka na yo, o tongo na liboka, na kati liboka no tie ai ndembi litungulu pilipili mbuma na mungwa na kati. O sokoli pondu, o sumi pondu dongolo sokoli o tina kati ya liboka, o tie na kati ya liboka, o tie pilipili ya kobota mais eskeza ya mubesu pilipili ya mubesu mungwa ai litungulu na ndembi otie bongo otucho tutanko kobela après ozuton olongoli on na kati ya nzungu mai wana opaseli wana liboka osopike eza mukie eza bilete eza zibabite eza te eza mukie
tant otia bongo otiango na moto na yo otiango na moto na tant yo kotela moto kitoli mingi tant yo kotela après ozuma mafuta na yo quantité mafuta no c'est nini osopi o balusi après si maman otia mafuta mama après si maman otia mafuta ça lui moi 10 à 5 minutes au balusi du sous au balusi et kauki bien au balusi sous tout le monde qui kauki c'est qui m'a mis ça moi qui toko donc depuis ça m'a sur la pondon ngangulu sentir que au lieu pembe ni pe pipi ko boete zanga teli kamu de biso lina kwanga moni to zanga seki me na kwanga pete po ndeti biso to lieu kwa kwanga babinga ka kwanga ntisa ya pete donc sali bongo hotel papa na mesa papa aussi donc c'est ça. Voilà, merci beaucoup, cher entraîneur. On est sûr que on gagne vraiment l'explication. On est à PC, voilà. Exercer papa monoko. Donc comme une souka, bah salutations et photo cabane. Merci, non après ça kana. Nzambe, on va permettre biso tout ça l'émission et tout ça là. Et le bout au ya ba Congo. Donc il est plus comme ta possible sous temps. Inspiration au salam solo nyo so ya pese temps pour mettre temps pour circonstance ya pese quitter tenir tout ça là té deuxièmement na pesi merci na ba abonné na ngai na ba batu nyo so na ba nyo so Rolanda ndamba pambola bino abini bino bo so suma yele tondo ba tsamino ka ba biloko pour ils ont pese bino mayele sous mbote ngenza mettre ben ndeke miwa Londres Bogar et ma tete maman Daniela Mukoko depuis Canada la femme donc crantière propre Anisha la grâce en France. Mon vieux Herman Poueni depuis États-Unis. Donc, vous avez tellement belé Stakala, vous avez belé. Numéro de téléphone, on a besoin de Balinganga, ou Zolibako Tanga, t'as l'émission, plus 243 85 16 21 982 plus 243 85 16 21 982 ou nous salinganga numéro nanga yangwana plus 243 85 16 21 982 donc tamba pambola bino so bulandanga ba fanatique na so banyo so balinganga en trois man émission en général onyo so na beti libakuna leze na maloba nyo so lobi bolimbisa nzamba pambola bino de plus abonnez-vous likez et puis commentez c'est ça yangwana. Voilà, merci beaucoup. Quant à moi, je remercie mon vieux, mon directeur technique DVD Mobika, veut dire que non, salutation à mon corps Pépi Tuedinga, Boss Funk Masaka, maman, mamie Anne Justine Santana depuis Paris. Je te salue vraiment beaucoup. Neema Eoba, moi ça star, Azastar, Neema Eoba, moi ça star, Azastar. Au revoir, merci beaucoup. Malgré les épreuves dans ma vie,